Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Congolaises et Congolais, après tant d'années de lamentation et de prières, aujourd'hui Dieu a exaucé vos prières à travers Quick Service. Agence de voyage et assistance visa, immobilier national et international, import-export. Pour toutes vos démarches de visa, Canada, États-Unis, Schengen, Dubaï, Japon, Afrique du Sud et autres. Service passeport, vente billets d'avion international, assurance voyage, facilitation d'obtention de documents de voyage. Pour vos achats de véhicules et pièces de rechange, contactez Quick Service. Balanosa Congo to bengi bino boya na agence eza moko ezaka moko Quick Service kuna ba visa zopesama donc visa Schengen ya Canada, États-Unis, eza la ville dans immeuble CTC to yeka ozi visa pepele. Pour vos voyages, n'hésitez pas, Quick Service est là, une agence sûre, rapide et fiable. Venez nombreux, en tout cas, venez nombreux, Quick Service, super wow. On est très content d'avoir accès à ce programme-là. Ça va nous permettre cet été de mettre en place des programmes pour les jeunes. Adresse numéro 1 avenue Wagenia, référence immeuble CTC Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Contact 082 0090 008 085 95 22 222. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité. Oui, bozona na biso na Windhoek na Nairobi, mbote na bino bozana commune ya Lemba. Je salue personnellement Balandinyon, so ya boso na politique na Lemba, badive oyo bazu penza moka na kochaka TV moko me batebele. Na yokipe na bandalungu à côté ya commune wana bazo chape TV moko me bato baza ebele, so boso le bandi bango bakokola la te. Merci na bino pour boza partout pour la confiance, la fidélité boza ko témoigner na boso na politique. Le londe to aussi sa misa ya semaine et puis mokolo ya lendi nde tokokoba tolobaki tozana mois de mars. Moi, maman, ngai moko naza ko présenter pour créer l'équilibre, mais en même temps, basi pe baza ko kota. Loko la mokolo ya lundi, mota ko présenter zali honorable Christelle Voanga nda ko présenter bosolo na politique. Mercredi, ndeko oya zali directrice générale ya nani Univers Télévision, Laurette Mandala, ndeko Eric Mandala yenda ko présenter. Et puis jeudi, Moutaouya représenté aux la Barbara Nzimbi, oaza journaliste monene pe na mboka na biso. Donc ba mama bakoya, tokota l'exercice en ondeni ba s'en sortir, mais en même temps, ngai moko na oza. Bobo sanate que semaine prochaine le 11 mars, donc mercredi, ça sera mon anniversaire. Na robeta le solo ngo mwanda peut-être vers la fin. Tokota la makambo ezali essentiel, bokoma ki belé lobby. Toza kotala ndenge nini toko s'organiser pour que makambo ezala malamu. Bosolo ezali kambo na yo ezali komunangai. Kotikela nga charge à bosolo te si y a des corrections à faire, bokoki koloba yango so ba suggestion ezali nyonso poto bongisa eloko yango esimba. So muto atuni bosolo yango eza nini yebisa bango ezali service traiteur. So babi menazo comprendre ba film bakanza volume D yango nde bimisika. Ba uti ko sala yango ya sika. Et vrai modérateur a commis boye, les bateaux FCC cash tank dangereusement. Alors, tout ça, vous avez moni kambango eveka lo bangambo ya mariage FCC cash. Vous avez un journal à Zokom. Forum des As a commis 6 DG et 5 PCA FCC contre 4 DG cash. Campagne de mobilisation des recettes du budget 2020. Sylvestre Ilunga ouvre le bal avec la DGD. Les FPI donne un sursis de 24 heures aux débiteurs insolvables. Pilote à Congo Airways Deborah Kipulu appelle les femmes à faire tomber les stéréotypes. Léonie Kandolo, la loi électorale est anti-inconstitutionnelle et discriminatoire. Makambo ya ba PCA na ba DGA pour un mandataire public. Makambo ba komi eza muke nga nazo pesa bino investigation, nazo pesa bino ba élément.
o balobi mukesi déjà na semaine akolakisa bino lelo ndenge bakaboli biloko wana. Félix aura-t-il le pouvoir na kati ya makambango aza la pouvoir ya konommer combien de personnes kisi nini limite nini au président aza nango nini osengela sala est-ce que ezaki stratégique to bapekisi yango na koloba makambo wana lelo po na butu ta on alali na jui mukanda wala mobimba la ndenge bakaboli pouvoir elinga la mukanda na ba 4 na monia na kolakisa bino ngo lelo. Congo Nouveau a commis, FPI Kitebi et Paluku donne 24 heures aux insolvables. Paris gagné pour Puisse Mobile. Ça, c'est tous les jours, sauf 24 heures Puisse Mobile. Mais sur terrain, nous n'avons pas de résultats. Référence plus a commis, comme dans le gouvernement, le FCC prendra les parts du lion. Et la part du lion, pardon. Au moment où certaines ONG rejoints par les principes de l'Église catholique appellent à une gestion dépolitisée des entreprises, les membres du Fonds commun pour le Congo insistent, eux, sur le fait que la répartition au sein de ces entités a déjà été faite. Réagissant à la position des évêques catholiques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 sur la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques, un cadre de FCC a attiré l'attention de ces principes de ces princes de l'Église. Pour lui, un prêtre ne doit pas commencer à envier un homme marié. Évêque Pascal Mukuna, toyambi ete mikolo belé na lobaki na bino chaque semaine ata bato balie ndenge nini me pari ya tata toko kotika yango te. Donc topesaka papa ye moko ebele koni na kosala. Lelo vendredi uta poso eleki toyambaki ye papa zongi so lelo. Makambo ba entreprise o ya lobaki, makambo ba entreprise ba pomoli ba entreprise ba yibi ba entreprise ba sa mais yango siko makambo ba entreprise bandi. Ndenge nini bakaboli yango ngai moko nazana ba vision na moni na butu na koyebisa bino investigation na maloba na nganganga. Toyambi évêque Pascal Mukuna, papa éveil patriotique, a commis trop surchargé, réclamé la commune de mortels, population Salinga Monaye, communauté internationale Linga Monaye, ba américain ba Linga Monaye, ba tunyo sur la combattant na poto baza ko réclamer. Mbote na yo. Mbote sango. Tokutani solelo. Tozala mois de mars d'abord, ezali mois ya ba mama. Lokola mobali ya mwasi. Lokola pe tata waza ko kamba bato ebele, je pense que koza na loba moko ya koyebisa mwana mwasi azali congolaise. Toza ko souhaiter bango moi malam ya ba maman zamba pambre bango. Ça c'est très bien. Mais importance ni yo pesa na mwasi. Na kati ya société na biso, mwasi akoki ko sala, mwasi akoki pe ko sala politique, mwasi akoki ko sala misala nyonso mobile akoki ko sala, place ni yo zo tia mwasi. To mwasi faut vendre na cuisine. Non. Moi, si la base que bibliquement, je lis aide à mobile, je veux que na kusele yo aide semblable. Donc, je lis na rôle na ya je lis ko jouer na société, ya kusunga mobile. Mais à koki pe ko sala, ozo soutenir que mobile pe, moi ça koki pe ko sala bazana kati ndako, mais moi ça kenda rapé musala. Question passée. Très bien. Bosolo la politique tozo koba pour la ngela tuna po ya ezala bemission mususu bana no ya basi bat bayamba yo azabala basi bayambi eza déjà musala te yango la ngela ebesko ko autoriser yo la tata milimo mwasi pa ko sa musala akosa musala akosa fait dire ngeza musala te la moni uzala zuwa mingi olingi basi basala te bava na ndako lika papa. Alors on a bengi lelo tokutani poto solo la makambo etali ya République parce que à venir ya mboka izo dépendre na makambo tozo discuter na tongo. D'abord félicitations pour ça ce qu'on a confiance ya ba congolais belé même na intérieur na chopo ba benga biso na Kisangani bato baza na Kiri na Lomela hein bato baza na mboko ba benga nini Songololo basali confiance na yo. Moi je vous jette de fleurs mais bazo bangalem so trahir bango po mingi babandaka lokola bino mais ceux qui bazu poste politique babosani nzela. Est-ce qu'on peut rassurer bango na tongo lelo par rapport à combat au koti? C'est vrai que le baki nzamba tiki yo mais ceux qui tentative à monene ye est-ce qu'on kotika bango te to kotika ngote sango éveil patriotique moto ko empêcher ngo zate ba wo beluka ki ba empêcher ngo baza ibele bazolanda biso to biseke bango net. Oui, c'est l'élite du peuple congolais, il faut se libérer. Na ba force étrangère. Na ba force mystique. Oui, c'est le prime courir. C'est le prime courir. Très bien. Alors, semaine où tu as les cas, tu as vu que ya liwa ebele na Kisasa. Batumi bale ba kufi bazali ba kondiminer na kati armée. Tango moni Delphin Kaimbi a kufi, ko kufa teke moto abela ki akufa.
kokufa te ke moto babomi na masasi, kokufa te ke moto mo asala crise. Ba sango ezobima kote mosusu ote amidi mbiki ye moko. Bato mosusu balobi ote ba etufaki ye. Vérité na likambango ezomona na te. Koto mosusu moto azali mokonzi munene pe na renseignement ya contre espionnage. Yepe bakuti ya kokufa traçabilité zate arama zobeta lisolo angote à part communiquer ya salaki na moni pe batie disposition ya comité moko esengeli landela makambango po bayeba meloko bozo salamate. Est-ce que toko kolobake na baliwa oyo nyonso mboko ezana insécurité soki aspect insécurité ezalité toko kolobake Fachinde a frappé fort basakana na été sango na ko tout le monde tout se pesiba na oya zobo mabato na bato bazokufa biso nyonso tokutana kakuna Dieu reste Dieu oya a sambisaka na bakufi na bato bomoyi omoni soki bato bazali kaka ya bango mosala ezali koméditer comment kosala mabe il faut bayeba que oyo ozosala wana nde kozongela yo lobi. Alors pourquoi ngalangi nayiba mutu mwa tunenga question pourquoi ba sanctionnaka c'est-à-dire mondele banda bandi na ba sanctionna ye mondele azo sanctionner plus ba collaborateur ya Joseph Kabila bato ba sena Joseph Kabila ba problème banani ba misala bangonde la plupart bazala sanctionner bangonde la plupart bazo ba problème bangonde la plupart bazo ba embargo mais ye moko Joseph Kabila atikali kozwa embargo te atikali kozwa sanction mogote ata gel ya bavoir na emindele bazalaki ya basali ba rapport Kabila azana possession ya terre eza plus de 80 fois que il a Manhattan mais tant ba obimisa rapport batikali kosala gel ya biloko Kabila te Kabila aza sanctionné te même communauté internationale aza sanctionné te kaka bato baza pembe na ye oh peut-être ye a travaillé na bango na mibe koto na ndemso bango ba sanctionné c'est de l'injustice ou bien mundela yebi eloko azo sala bon to ebite eloko ni mundela zeli kosala on a sanctionné Songolo, a sanctionné Pakalete. Mais nous parlons de nous-mêmes, peuple congolais, autour qui doit s'élever pour nous commis défendre. Et c'est là où le monde l'a sanctionné, et c'est là où le monde l'a sanctionné. Peuple congolais est souverain, que le Canada mondial a commis le bela. Il m'a commis le bela. Toko ta dossier n'a pas d'entreprise parce qu'il y a des problèmes à Makassi. Première phase, mukolo utole katokota kina mambo ba entreprise ndenge ni ba entreprise eza ya kokufa. Ndenge ni ba entreprise eza ya kolala. Partage ya gâteau eza ko salama déjà semaine oyo. Ndenge tokoti awa. FCC au total, sengeli na peso yango parce que mukandango ekota inga na téléphone na butu. Na yeko mona ngo na ba 4 heures awa. Na yeko mona na ba 4 heures awa. Tangu na lamuki boye na yeko mona ka mukandamo ngala bi wezali eyanganga muta elinga itonane. Tikana tangelo yango po oyoka ozo amwa idée bino bato ozolanda ngai boyoki ate 5 te tala répartition ndenge ezali normalement toza na 52 entreprises ya l'état public ya l'état oyo esengeli ba mandataire public ya sika bakota président Félix Tshisekedi oyo eza ba réunion secrète sala ba pesi nzela kaka na nomination ya 10 entreprises ya pamba. Donc 40 entreprises car bato akala bato bakotikala président ko nommé na place wana te soki président nommé ngana komi surpris mais par rapport à l'information tozui président ko nommé kaka na 10 entreprises ya pamba ba entreprise ni président ko nommé na Congo Airways ako nommé na Onatra na DGI na Ligne Maritime na OVD na ONUP na ICSM na Poste Télécommunication na RVA eza 9 moko nde na bosani yango. Donc kaka yango na place président ko simba do ba régie des eaux ba SNEL ba OCC ba FPI ba DGRADO bo simba ngote président akotika la konomé ba na place wana te selon ba information biso na possession na biso répartition pe salami. Donc ndeni président ko fonctionner FCC akozwa 6 DG na répartition bazo salwa 6 DG na 10 wana président akozwa 4. Donc cash bakozwaka 4 si DG bakokena FCC na DGD ba ADGA bango baza 10 wana nyonso FCC mutajui ba PCA 6 FCC azui et puis akozwa 23 administratifs au total 45 postes okena FCC. Donc président de la République à part 10 oyo ya ko nommer na kati ya 10 wana ya kozwaka 4
mais plus président akozwa nde administratif akozwa 38 personnes oyo akonomé lokwa administratif mais batitulaire akozwaka 4 ya pamba. Donc FC aza na 45 déjà au départ président akozala problème ya kogérer baentreprise. Ordonnance ya Kyungu na oyo batiaki ya Jekamine bazo exécuter yango balongoli yango teka ndenge ezalaki ndenge ekosalama, mais na baposte nyonso etikali baentreprise ya minene bozozela bakonome bato te bakosala yango kaka na 10 mais cash aza na eloko mpenza kozwa te. Lecture na yo d'abord par rapport ya information nga na pesi oyo, est-ce que président de la République soki a nommé na 10 personnes baentreprise ya kala bato batikali tokoko espérer que eloko malamu ekosalama? Merci Sango. D'abord, kaka répartition ndengo utikoloba FCC cash. Même motuni mama ya wenzi. Même motuni mutu pousse. Même motuni tout citoyen congolais. FCC cash. À quoi FCC kalingango? Non. FCC cash mariage joint tout peuple congolais à lingango te. Mais pourquoi nous parler de partage FCC cash? Entreprise publique. Voilà. Sango. Tozo bisa cash. Tozo bisa FCC. Mboke za bangote. Et kokumbe biso to be cash azana ba parti politique boni. O bazali combrouillé parfois chef de l'État. Cette histoire, il faut peuple congolais a démontré que le peuple est souverain. A démontré FCC, a démontré cash que Mboke y a un groupe des individus 400 personnes, 500 personnes, Balimba Kanga, plus de 85 millions. 85 millions d'otages. Bazo Sakana papa. Toko démontrer bango kala mingite. Que vous êtes des dictateurs, vous allez fuir. Ces groupes-là de 500. De 500. Un groupe de dictateurs. Ah, tu son le message j'étais papa. Parfois pour na bango loko ba mensana toujours. Bazo mona makam to so le bonen ba mona en plein ngote. Merci beaucoup. Pour bazo boudé hein. Bazo ba bandi azalaka na bandal bon. Bazo boudé c'est plus que ba mensana muyibi oyo ya ko yiba biloko à l'état. Les bazo que discours abo bako linga ngote. Ngai na za ko remercier mingi. Nos amis ya catholiques puisque bamboité les pas. Bazana même idée avec le vieux patriotique. Yondo landi bango. Catholique abanda da yakala. C'est pour cela. Aux hommes les lobes sont na bango bazaba célibataire. C'est l'air bazali ko lobaka to ko s'appuyer na catholique pour to gagner l'élection. Les rois ne ba kiteka bazaka célibataire. Ba kiteka bazaka célibataire. Baba na ozo bango ba marié. Ah bango soka ka mutu. Atel si bango mbebe bazo sal. Les rois nous a pasterté. Nous a pasterté. Les rois nous a sous vous a prêté, vous êtes célibataire, donc traité n'a pas marié. Mais nous pas marié pour bébé Simboka. Mais pourquoi critiquer les célibataires? Célibataires, les doctrines à Bango, qui ne jouent pas avec les prêtres. Puisque Bango a son intérêt, n'a pas son intérêt à peuple. Bah, les canards marché. Bon, mon écolo, y a Massango, et ça qui n'a pas le combien? Y a Soukali, bah, tout n'a qu'aucun sur les combien, les personnes à combien? Il se joue des peuples congolais. Naza comme Sango. Nakolobo Mouké. Lelo. Sur les entreprises. Sur les entreprises. Ou baza ko réclamer wan. La fois passée, Tobisaki Aboy. Si Kachazali réellement pour le peuple congolais, il faut attirer biloko zo sala, il y a partage. Oki bande ko biso catholique baso le baké. Batika comportiser la société. Ce n'est pas que puisque vous êtes majoritaire dans le Parlement, ce que la société, il faut que nous capons. La police. C'est pour cela que le général a Koufi. Azan général, il y a Batounos. Batounos va pour regretter le Wanaye. Mais aux hommes, on a un groupe déjà besoin que tu se venger, puisque nous avons biso. Donc, on dirait général, il y a FCC. Voilà maintenant ce que et loko bazolinga bakotsa na mboko. Sango il faut savoir que Dieu existe. Et que les dictateurs nyos bazakana sou. Ngana zo comme les bezo benga batwana père de la démocratie. Est-ce que c'est ça la démocratie? Oh, yo boyi que Kabila za père de la démocratie. Papa, Macron a que nous avons fait pression.
Macron l'habité. Qu'ils ont fait pression pour Macambo comme un dingue comme boy. Et en ce moment-là, et où t'es dans mitema yabat. Yoka sango. Mboka, nous avons mis tout ça. La fois passée, nous avons dit boy. Tout ça, dans la société, nous avons dit le bon. Nous avons office de route. Office de route, et il y a un Congo Mopimp. Que c'est une société qui s'occupe de la banzela. En dehors de l'office de route, vous allez payer dans sa fréquence, à ça, vous payer Moussala, en même temps, tout ça, vous OVD, vous allez payer côté Neten. Mais, vous avez quoi tout na yosango? Les Chinois, ils ont quoi kusala nini? Chinois, ils ont quoi kusala nini na makamanzela? Puisque tout ça, la société, où ils s'occupent de la banzela. Bande koyi basomo na peuple congolais comme des bêtes. Denga ba mensana wana tanga te bongo yo mutu tanga zo sani. Ou se détruire. Sango tala comment ngai zo sala nga ma pona komona que le kamu ya partage zo continuer. Mais to kotali se banque partage wana ba ko sala ngona bande kuna bango. Oh, bah, ça, l'entreprise. Ce qui va se qu'il sache bien que la société, la commission de Burkina Faso, a zomé la una musika. On bout au soukaka na Maroc. Na Congo démocratique. Makamuto a zeko banzo na zomé la una musika. Bazo exemple. Ya ba Blaise Compaoré. Ya ba yaya jamais. Bazo exemple. Problème est lié à que porticia ba tire exemple na oye lekate eloko ba nazo peso maloba eloko bat bazo reprocher l'homme congolais l'élite congolais ezali que ba congolais ba sala misala na légèreté mingi ba congolais ba za expertise moko sérieuse na kati ya misala bazo sala donc motu azo sala moi ba aventure yango moni ba koma ko recourir plus na main d'œuvre extérieure bagendo luka mundele ya kosala yango pona mwa rigueur chinois et le reste parce que biso moko awa c'est vrai que bato baza kotanga mais technologie na biso eza mwa limité par rapport ya mindele nde baza kosala mwa makambo epusani et puis likambo ya série kanyaka bato baza penza honnête na mambo yango ba préférer libanda ba OVD ba office de route c'est bon eza biloko ya bana mboka ba pesa bango pe ba confiance ebele mais ba résultat sur le terrain zate yango moni ba komi ko recourir na mundele depuis mboko e bandi banzelo zaka kitoko ezaki ba chinois selini niao. Oui, c'est lié à bien ça, c'est lié. À Sali Boulevard Lumumba, à Sali Boulevard du 30 juin, à Sali Triomphal. À Sali Triomphal. Mais là, dans c'est quoi? Apprécié malo. Sango, na quoi c'est yoko. Ce qui même le peuple congolais, ce que les Kamba partagent, c'est qu'il y a une complicité quelque part. Bah, tu vas détruire la société, na yibisa quoi? Ils ont FCC. Ce qui est le coup de FCC, n'y a vu par Yamounene. Peuple congolais comme il l'obéla. Nathalie Sekio que depuis Baye, Batali Sebiso Société, au Baye Batelemisi, et sa société ni. Ba société nyos bango bakutaki na mboko yi, nyos eza kukufa. Bakutaka ba CPA, bakutaka ba Itex Afrique, bakutaka ba Kilomoto, bakutaka ba Jekamine, bakutaka ba Miba. On a tra yango eza kukufa, eza ipave. Les personnes dans la société wan, eza société nini, esnel les lots aux zones de na 5e jour au régime des oiseaux pesamaité. Société régime des oiseaux wan, baso c'est un peuple congolais. Les lois à 5e jour sango. On le maïsate. Na ville province à Kinshasa, bato komi ko tamlo ko toka maya mabulu et on nous parle de la région des eaux. Et l'eau qu'on dit non a trasana yango. Bato. Les bandes ko ba yaki ba kutaki bato ezolo ngai soke ni lebote. Bato ezolo ngai soke ne bakisaka ni soke ne partout te. Bato ne zalaka. On a tracé quoi? On a trasana nini? Les bazolo be sene les sene la zana ni nakati. Ba détruire ba société après bazo ba ke toponi po ba chevet yango betika ngona se. Lukuta na bango.
lukuta na partage na bango na FCC cash to bisaki bango ko lere basalaki biloko wana batunaki mutu te. Mais FCC tant bino bozo pesa pasi que FCC a bomi ba entreprise. Peut-être moto azali cadre de la société congolais mais ba pesi peut-être FC ba azamuto FCC na appartenance pa ya parti politique na. Mais bato azo travailler na bango nyos pas bato FCC te. Eza mélange bato ba uti na ba parti politique mususu mbongo ndenge ezokota na kati ya mboka ezo yebana soki FCC muto ebomi mboka pourquoi bakanga bato FCC te. Tout le monde tourne bien. Parti politique monsieur za parti ni. Na quoi boy na zui na no office de route. Office de route par mois azali na 5 millions. Oyo azokotisa. Oyo bazali kozwa na l'état pour na kubongisa banzela. Donc bazozwa 5 millions de dollars. Na une année bazana 60 millions de dollars. 60 millions. OK. Pour une année. Deux hommes mona ke banzela ezalaka impeccable. Ozoke ne kikwit. Ozoke ne matati. Banzela za très kitoko. Na minute oyo okokita o vérifier. L'herbe monique est à 60 millions de dollars. Nambula. Bato ba créer tout moi société. Ya moi sinaye, moi nanaye, ce mec naye, tout autour y a office de route. Sous-traitance. Bisopé to ko bon sansele bo lokolo VD. Bisopé to ko sala boy. Même société habillement. Ba chango e yanzela. Ah bazu pena bato basala mamba bilamba. Donc il suffit kaka société one et figuré kaka wana. Bache ba société moko fictive. Société MCVR. Les bozolande le MCVR ezalaka wapi? Eza pas même na bureau. Soki moi et coquille. Bazozo 5 millions ya au vide de route. Oy 500, oy 500, oy 500, oy boy. Mais bawo bazo pesoy. Bakosele loko moko tela likambo ya nzela. Parce que office de route ndazo souffrir. Office de route batikali na ba bureau ba fandi. Bato musu balie manga mino zo salengai. Bango ba fandi nde description nzela bozo mono. Siko na komo comprendre. Bato wana ndeli lo bazali koloba ke tozokamba ba société nini. Musana bango ezali ko se couvrir ba yebi que soki totiki pamba ba secret nyonso kubima. Peuple ko ya komona que toza ba fossoyeur bato batongaka mabulu na cimetière poto kunda bato basiba kundi peuple congolais mais nzamba za azana bomoyi sango c'est sa situation ya office de route. Mais office de route a reçu matériel ndenge nini. Office de route a retonga nzela mulai ndenge nini parce que sur 5 millions sengeli azwana mois ba créer ba société fictive oyo baza ko benda mosolo bazo rançonner oyo muke etika lelie Kinshasa etandi ya territoire eza munene ba kwa ko sala misala te ba ko vanda kana bureau oyebi société on ezanini ministre ya longwa kala lokola zeni mutu na bango oyo asala mais mutu na bango récompense salaka mo société one excès place tel bino bokanisika salaka te par mois zeli mo na 300,000 azana 500,000 na ye ya kamo société donc mon ka mingi rais c'est plus que bazeli ko zomo eloko l'air to solo ba ko le kolobia finga yo c'est plus que yebi que moi eloko na ngane so zo muto alinga bebe sela ngai bango bazo talete intérêt ya peuple congolais. Moi je me demande eloko ya étranger ou bien za bana mboka. Pourquoi pas beaucoup de même na société même ya clan na yo, ya tribu na yo, même tribu te famille na yo. Contre place yo bimeli. So beaucoup de même na mour ya Congo te, ne fils que même bande kono ya famille. Souffrance na bango, ça ne te dit absolument rien. Sango. Na zeli ko bisa peuple congolais quelque chose. Omoni l'air bande koyo l'air to solo bezali to finga kamutu te to solo makambo réel ya Congo démocratique to solo bela mboka to solo bela peuple
ndeko na biso Kabila appuyer loko moko ya Congo te. Appuyer loko ya Congo te. Où est un intérêt? Il y a pas Congolais. Il y a pas Congolais, il n'appuie pas ça. C'est plus selon mon même à saboter même l'Ingal. Donc tout ce qui est Congolais, il s'en fout. Ah, même langue na biso. Bah chinois parce que le Lingala mais il y a le bien noté. Ah, Kabila koki ata lingala te. Ça tout ce qui est Congolais, il s'en fout. Lingala zolo. Yoka papa. Guerre salami n'Angola. Bah détruire le chemin de fer, il y a Benguela, n'Angola. Oui, il y a Salaki qui était biso. Kolongo di lolo, kokeneti na port ya lobito. Ni ne Salaki kokende na port ya lobito, et Salaki ba cuivre, ba minerai ya Katanga. Et Salaki peut kende, na bambo comme ça ko transiter par lobito, port Yangola. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Tokosenga bandeko na biso ya cash. Qu'il sache bien que le peuple va s'élever comme un seul homme. Pour na ko barrer chemin na biloko nyonso bazo sala. Papa, leur guerre ya Angola et Salami. Chemin de fer wana est complètement détruit. Après guerre, Bangolais basali délégation hier. Puisque va trouver que il y a ni noana ezali à ba Congolais. To konsala ngote sans que to consulter ba Congolais de façon que tout ça l'angelo yezonga marchandise na bango elongwaka elandanzela yo komati na po ya lobito. Bah combien au papa? Leur délégation est à Bazolandangai. Le coup de mon que ce qui te rétablir un zéloï, bah minerai nyon sakatange que c'est obligé et transité par l'obito. Président Kabila a signé qui a noté? Président d'intérêt ba Congolais. Et ça n'intérêt pas Congolais. Bango bazane loko balingi sala na minéré puisque soko comme na lobito et que ça les sikoyo bien comptabilisé ba kwebe ke biloko ya Congo Kinshasa zalia ils ont que nemboka boye moyen mutu asala fraude ezate zela toujours continuer makambo lobito na biloko yonga na biso trésor football kelanga ka likaebo pembe na bidon mai makambo tension na ebite na kusuka wapi mikolo eza koya bokomona rébellion moko ezo se préparer sango yo lobi rébellion oui namoni yango lokola rébellion moko namoni yango na ndoto nazwi mwa info mais nayoki yango na ndoto il semble que rébellion moko eza koya nabongisi il semble que bino olinga bongo semble mais namoni yango na ndoto kota Uganda po luke kota discours moko tribal ekosalama mikolo ekoya bakoluka bakabola pena population na makambo etali tribalisme nayebi mopepa ngo place ekouta te bosala très attention parce que discours wana nde kokabola population et puis rébellion wana ezolinga ekota namoni yango na butu na se ya ndoto soki pejoro olingo convoke ngai toke na ndoto na boye nazomona te tokutanaka na ndoto nde koexplike yo me ngai namoni yango ndenge eza koya papa lobi makambo ya SNEL awa ndenge bato bazozanga courage bazozanga mai lobi na clinique universitaire lakisa image courait katani de 14h à 20h bato bakufi 5 personnes à la réanimation de 14h à 20h courant ezate tu as besoin de le partage mulili moko impossible courant ekatani bato bakufi 5 na sala réanimation okanti na loba mambo lukuta makambo na zolo bano eza vérifiable appelé clinique universitaire. Heureusement na butu na koti courant ezate moya ko filmer ezate na filmer ngo kutu na téléphone pour na kendaki ngai moko pour s'imprégner sur bato bakufi précieux. On va voir cette image là mais en même temps papa lobi makambo nzela awa obi lokwa lelo kotaki na motema na ngai lobi makambo nzela 12e rue limité awa tronçon wana nyonso soki mbule beti bato bakokota te mais liboso nango monseigneur mbongo avandaka na avenue wana abe Chole bavandaka na avenue wana Amos Mbayo ministre information avandaka pe na nzela wana mais nzela ezate
nazo appuyer makambo yo lobi po likamwa nzela na moni yango pena ndenge betinga na miso. Alors botala nango nzela yango TVZ radio te office de route ba 65 millions yo zo botala nzela botala pe ndenge courant ekata na kilobi botala TVZ radio te toza kozonga poto continuer na papa. À tout à l'heure. En tout cas, les Kabanzela, il y a biso 12e rue industrielle. Tout le monde est comme le col à Rakini. Pour Nzelo, il y a l'ancien président. Balobela on a ba chaîne de Bélé et donc ils ont ça les batté. Dans minute dans Nzela na biso ya 12e rue industrielle. Pour comme na rail, le col à montation qui est Kingabwa. Donc Nzela zali sous-souté. Tous ça ba compagnie minene. Tous ça pe na bato pesa ya solo. La ministre des Sports ba cardinal bazawana ba Congo Fitil Texico donc ba compagnie peut-être yebi ke bato makasi bazali mendenge ba donner route wana yango nazotuna na gouvernement soki provincial soki gouvernement nani yango na kotuna ese sango ya 12e maintenant ba yoki yango te zele bebi par rapport na ba mituka minene ba bengi kombo remorque ba kokota butu moi bao ya carburé paille bao bazo même ba vivre fait bao donc ba remorque eza butu moi tellement ba terrasse ezali susute allez les autres timola mabulu na mituka wana ma ekomi ko vanda ekomi ko créer sikoyo mabulu minene na minute soko côté 12e mawa pesa un conducteur vraiment tout le monde a passé dans nzela oyo makasi pasi eza makasi nzela eza ya kukufa oyo mutuka yoko kokate ata moto ezokokate tokomo kotisa nzela moto na lopango ya mutu tozoleka na lopango ya mutu nzela ikufi dezemire eza ya kopeba papa senga kaka mokonzi ya mboka atelela biso na Argentine kopila le gouverneur acha makanise na 12e rue na 12e rue ekufi papa nyonso 12e rue nini 12e rue industriel awa eza ya kobeba papa soki mbuli beti il faut boire tout kaka soki boire tout te biso to salaka te soki mbuli beti soki mbuli beti sengaka boire moto kwa bimwana mpango ezo sengaka boire. Mais en tant que moi Mboga, ils ont ça la passe na mutema soki tozotala ko. En tout cas vraiment mokonzi Mboga kanisela biso pona makambo oyo na gouverneur na biso Jean-Tini Nkubila asala la biso makambo oyo vraiment en tout cas eza passe makazi. Ozosala lelo bi pièce e baby mbongo wana ozozwa ozocha kaka na ba pièce. Nanda kupesa nini okobomba nini. D'accord. Baluka moto kaka na mai na poto nzela za ya kukuba papa. Moto ka yezi moyen kota polisi. Salité boye vraiment. Est-ce que OVD va penser qu'un bon qui pense. Tokoye bandenge nini po banzela oye azosala tozomona ezotoboka balobi suivi ezate. Donc c'est que ba pesa ka mbongo asala ka suivi te. Oma qui pense pour ma OVD to pour ma gouvernement pesa mbongo. Oma qui pense ndenge za boye, il faut bourgmestre paix à s'impliquer na problème qui pense. Ozo comprendre. Maman bourgmestre ata la paix qui pense eza place ye avandaka.
ata le qui pense que beba boyete quand même bambutiage comme partout par rapport à nzela ça bien te ça jini kopesa suka na bato balana kopesa bourgmestre na biso ata la commune na ye donc commune eza bien te il faut alandela makambo nzela donc ata le qui pense ezokufa place ye avandaka donc souci na nga yango wana ancien président aza awa monument na ye yango wana donc qui pense ezokufaka boy hein commune eza wana place ye bourgmestre avandaka souci na biso babongisa qui pense ezala bien yango wana. Merci. Pasi pour Namboga na biso, pasi au talibo askaris na libu mwaza na sécurité par rapport à Moutaotambo na Kinshasa. O mboka ndenge nini ya malamu tikali na Congo. Désordre des salama, batu bazo yiba mbongo a ciel ouvert, sanctions ezalite, batu ba mesani, o mboka ya ndenge nini. Nazomi tuna. Est-ce que sengeli to senga na nzambe tolo bakenkolo falo bimisanga ta mutu na France, na obimisanga ta pigeon na Belgique, naza la sécurité, naza la mutu na Kisasa? Oh mboka ndenge nini sanction ezalité impunité les gens volent à ciel ouvert nini etikali ya malamu na Congo évêque uti kolanda likambo banzela parce que toba manzela to s'excuser pour na image ya nani ya clinique universitaire mais je confirme l'information lecture déposé problème na niveau ya direct mais to kozongela on a monsieur zo ya 5 personnes bakufa qui je confirme cette information et puis Amos Mbayo azali ministre ya sport et non ministre information eza lapsus ya munoko ne nous en tenez pas rigueur Olandi otali eta ya banzela ezali juste pour na appuyer malobano lobaki ya office de route bato baza komona yango nzela ekisensu ya delapé ezaka sous-souté na sekomaf nzela ezalite côté ya kimwenza banzela ezate presque partout tokotaki likambo ba entreprise obandaki ko expliquer likambo ya transport tele bandaki ko kende eza ko ya na ba or ndenge babomaki nzela balingaki ba réhabiliter yango te lisolo ezaki neskan naloba muke oyo tikoloba eza pona kutelesa yoko mbongo ye ko sala musala wana basibe chango na poche. C'est-à-dire que l'air baseli ko zombongo ya office de route bakaboli tout mon société wana bango basala kanzela te office de route akusala nini wo vete akusala nini mbongo ane sebimi mbongo ane kote na poche ya bato nde bozomo ni situation to zana ngoy bango balingi muto aloba te bazoboma mboka juste ce que batika ngozamba mais bakotika ngozamba te peuple congolais ko surprendre bango ezala bo bazana poto ezala bo bazana aw tokutali sabango peuple aza souverain nazala ikoloba likambo ya chemin de fer tout ça sur le chemin de fer était donc koboya ko réhabiliter chemin de fer ya dilolo vers Lobito ezala ki po bakimisa ba minerais ezala na surveillance te puisque ce que commis na Lobito bakotone zokende wapi ekoyebana do omoni bangolé bazeli ba expert ya Congo bakende te bangolé ba regretter bakamwe bango moko baseli makamwe na bango le loto solo bao nzele wana moyen minéraux na biso kende lisusu vers Lobito ezate ndo moni baseli ba track vers Kasumbalès naza ko bisa yoka soki ba yebiso koma Kasumbalès za ko fonctionner peuple congolais a kondima jamais quand je la partage na FCC ya ba entreprise Kasumbalès ezali loko privé quoi que ezali komuni sama que ezali frontière ya l'état na oui ezobim na oui ezokota eza ko échapper même la présidence nene yebiango mboko neza ko biso ke soki peuple congolais a télémité eloko ezate est-ce que on a peuple pena komeli pona hotelem naza ko yebisa yoko éveil patriotique ezo sala musala tout suite que déjà na ba 85% ya ba congolais ezala poto ezala sango batokozala surpris na commission za même puisque éveil patriotique ils ont même langage na catholique est-ce que c'est beaucoup tani quand même na ba chole ba tout est-ce beaucoup kutana te pour tout ça qu'on envisager rencontre la leader très bien tout ça qu'on envisager très bien protestant pe ba kokota bien sûr na kimbangiste na ndimite bakoya nazalaki na
tozaki na baaméricain semaine ezobanda tokozala na babelge semaine ekuya kuna tokozala na bafrançais semaine kuna babritannique omoni ntango ozoloba biloko ya boye nde yango bato mosusu bazolala te ntango ozoloba babelge wana eza camarade no moko bwazalaka na belgique to babelge pena ya mindele nde bokokutana na sango naza koyebisa yo ke babelge ya babelge oyo ya mindele oyo bapesaka pouvoir naza koyebisa yo ke tozalaki na baaméricain à 2 reprises tosali séance ya travail tozobomba ngo te tokozala na babelge tokozala na bafrançais na babritannique tokoki kosukisa na bacanadien tokodémontre bango ke peuple congolais aza oyo bakanisaki te bakozongisa biloko ya leta bakozongisa mbongo ya leta bakosamba bakozongisa biloko ya nzela leta ndenge nini président bon to makambo akofuine yango mpe toloba yango deja mingi tokota na mambo akofuine te mosala oyo ozosala nde mosala justice esengeli asala eza nde mosala président de la république esengeli apesa impulsion yo ntango oza kosala yango soki président aza na schéma na yo te eloko wani tous peuple congolais n'a rien à voir président alobi nini kasi alobi nini oyo alobi nini seke yo ozosala rébellion eza omoni na bamboka nyonso nani aza souverain c'est le peuple peuple soki a trouvé que eloko oyo contre na ye eza te peuple aza koréclame peuple aza koréclame mariage fcc cache le peuple ne gagne rien de la détente est-ce que toza besoin na minute oyo tozali awa eloko moko ya fcc cache bongo soki moto aza cache te moto aza fcc te akosala mosala te bareunion ya babelge wana na baaméricain na babelge atambolaka partout même bakinga kati bakendaka na uti omona mindele kala mingi yawo ce n'est rien sango bakendaka na bango partout yokana bisa yo partout wana bazomemba message très dur parfois message très dur nakoyebisa boye sango tokoyebisa meme bandeko na biso ya kashe bainduire présent en erreur te likambo ya mariage fcc kashe tine nango eza te nazotalisa eloko moko nazwi laka bimisa biloko bimisa erizayiri na biso bimisa laka mboka nini ezalaka na kompani te ese bandeko bakoki kotanga makambo ya société na monoko na moma babomi basociété lere baye place oyo bakotakilaka ezalaki société ya leta po monake biloko tu ya leta bango bazali kosoutenir yango te babomi lak bazali Congo Airways na moma Congo Airways aza ni lupango aza ni bâtiment aza ni eloko lak azali na bâtiment aza na biloko partout même libanda république boko bongisi eloko oyo bosombi bavion botie kuna ou bien il faut boboma yango koboma yango siko po bazomoyi ya kolikide babiloko tu ya laka bazotekaka yango sans que peuple congolais ayeba siko bacreye Congo Airways sango c'est regrettable bato bazolongwa bazokende na pampoasie sango ebi pampoasie nayebi yango te eyebi malokwa pampers tout ça nazoyeba bazokende na pampoasie Nouvelle-Guinée na Océanie kosomba bavion baepavo bayaki nango oyo matata asombaka na pampoasie oyo kimpavita tout ça quelle aventure otuna bango basombaki yango na mboka nini wana euta Italie te naza komiso pampoasie mais la communauté internationale nous aide quand même. Donc bazo cholo belema nyonso. Naza komiso communauté osolo belikambo yake ba belge wapi abelde e ba américaine attention sango. Bakena pampoasie eza lokona ba île et c'est que États-Unis soka lembi ba avion et que nan ko biloko c'est États-Unis. Biloko so. Ya États-Unis. Ba koya ba cheli bino to sombaki avion na 6 millions. Et pourtant, c'est 350 000 dollars. 1000 dollars. Mais je ne peux pas voir de couleur. Nous sommes un gouvernement mobimba. Nous sommes un aéroport pour inaugurer 2 avions. Nous sommes un avion. Maintenant, nous sommes un avion. Oh. Ils sont gâtés. Pampoasie.
bato basakani na biso na niveau moko sango neza ko bisajoko bayokela ta bato mawa bon siko ti sikoyo yo peuple congolais zolandanga zera na eveki yoka komba mboka yango pampoasie zo malwa pampers ya bana 5 ans bon sikoyo toloba na makambo nyoso eveka zoloba weza théâtre de chez nous te tango zo yokango ça il faut révolter moto mbongo no chaka na libenga ekoti na poche ya l'état vandi nango esengela sala makambo za utile apeso mai apeso courant esengeli l'état na yebisaki bino bozana ba devoir na ba obligation makambo yo esengeli osala ezali makambo pe l'état azali obligé asala ezali makambo koyokela muninga maweza te po yo na ba taxe bayokela ko mawate ofutaka yo pe fozala rigoureux il faut la exigeant vis-à-vis à l'état pour esengeli asala makambo to benga ngo les devoirs et les obligations sikoyo bakoloba noke bake kosombelo avion à Lukuta ndenge na lobaki makambo ya régie des eaux awa likambo ya lokuta bake kosoma mituka ya citerne ya sika awa eza na $80,000 bango bake libanda ya mboka na Angola basombi yango na 135,000 selon ba prix na bango lo bazolekela $55,000 na eloko moko biloko nyonso wana ezoyebana bazocritiquer mauvaise gestion papa toza contre ba individualité toza contre les systèmes ya bato yo peuple congolais po tomboka o réclamer clarté na kati ya makambo nyonso ezoleka na mboka olingi nini babima na mama na yo olingi nini baboto lo mwana eloko nini ekopeso kanda yo peuple eloko nini ekopeso kanda po nyonso basalaka moto atomboka na mokili awa na kisasa esi basali yo na Kongo esi basali yo pourquoi tombokaka te kotomboka no mpo na rébellion te mais kotomboka na yo po exiger lumière mpole ezala na kati eloko pourquoi osalaka yango te ozozela nini ozobunda na biloko ezanga ntina obundaka mpo na basi obundaka ozoboma ndeko na yo na makambo mosusu ezangi ntina mais biloko ya mboka ozokobundela yango te oyo peuple ya ndenge nini à un certain moment, il faut que Sony. S'il vous plaît, Sango. Avec l'Oba. Si vous voulez, sur le président Félix a nommé na Congo Rwais. Congo Rwais, c'est ça, n'a pas pareil bon. Baso nommé Nini. Les amis, 3, il y a 3 mois de tika le temps, tika la dette. Ah. Est-ce que Mboka le Congo est des avions? Il faut que tu statut à Congo Rwais. Banem basa actionnaire. Eza ya nani? C'est ezalaka ya nani? Et c'est Congo c'est ça l'État. Donc tout ça, peuple congolais a laissé m'insulter. Bazo sakana na mboko, c'est plus que bayebi que bato ce que to bangisi bango rébellion, kawo ekoya. Ce que sakani bato bazo kufao. Alors bakubanga mutoko banga zate toloba koye koya eya cette fois-ci ou jamais bafwa bashala et c'est ça le problème toko tika tebe individu basaka na mboka ndenge balingi baso sala ba ventira bukangalo toko lobango bukangalo c'était une aventure mais bakopesa ba montagne belé ya ba avion ba o bake kosala et pourtant que bilokos bake kozongo na pampoasie na pampoasie le na ko ki pampoasie sango na kanyi maboko na mutuna le basakani na biso avion na pampoasie na ile Congo démocratique na richesse na mbongo avion ya sikezate eloko ngo linge boma bato oyeke kotaba Congo essaye etikala kone c'est-à-dire que bande koyo basakani na mbongo ya mboka lokola nguba basako se partager qu'il m'a signé sur na bazo salo oyi bazo salo sikoyo kaka pona kusimbisa président Félix touche ya baloba que azo salo loko moko te peuple congolais kotelisa bango cœur yende aponaka très bien nazo ya poto silisa ba régie financier ou epesaka mbongo ndeza ba DGI ba DGDA na ba DGRAT soki président a nommé na bisika wana misatu te nazo banga président s'en sortir na mandat na ye po ba régie financier nde yangwana place mbongo ebimaka bato baza censé ko sala mobilisation ba recette eza ba tiyo wana misatu DGI DGRAT na DGDA mais soki président za na loboko likona ngote to kosuka wapi tozolo babiloko po na sentiment te soko zoke na nzela zambo moni soso na ntaba mboko ezali su musika te loboka lukaka adresse abeki mukolo likolo zaka problème mulaya mutoko e bango jamais na photo passeport fo photo a mobimba makambo na zolo bafubo e bango
jeune moko aza na insécurité abenga nga lobi na butu na boyi ko tia commentaire na makambo na ye TVza radio te bino boyoka azoloba nini et puis tozonga po papa asilisa. Allez papa. Oui, ngana za combattant IDPS collaborateur à Fils Mukoko. Oui. Kobeta ye na beta ti bande ko fati bandoke ne na mboka Joé. Ouais. Ko ke no rejo ba mongo ba mituka minene bango ba bunda te biso ne ba to bunda me na za mal à l'aise ba komi ko lutisanga na kimi kutunde ko kima. Ba yo zalaka na Kinshasa. Na Kinshasa na mateta. Sigo bobandoke ni mboka wapi? Ke bango bandako kende wala ba ko kende ko jo ba mbongo pa Joé ko soma ba mituka minene. Ndenge te sala ka ba interview na ba Fils Mukoko batalu ya wala ba sinale biso bandeka fati bayaka tala ba boutique na bango boy batindi biso to sala interview tant to sala interview biso ba combattant to se retrouver te mais biso menace totale ndena za bona bomba mikutu pa ba bokilo tala soni kombo na nani kombo na Blaise Lungu. OK, ça va. Yo za combattant limité à 10e rue. Naza combattant limité na ebani kabundi kabuya ba Peter tu wana ba yebinga tana fati ayebinga. Merci beaucoup. Photo Batiaki place wana ça n'a rien à voir avec l'UDPS hein, mais ça illustration touché parce que moto abengaki azo s'identifier lokola combattant à UDPS atangi ba kombo kabund kabuya ba oneso ba yebi parce qu'il a parlé au nom de l'UDPS lokola combattant il y a un touché photo wana mais ça n'engage pas le parti et ça à titre individuel. Merci pour la précision. Alors Bosolo et Éthiopie. Bosolo na politique siko botokomi na suka papa za kosisa maloba likambo ya Congo ezo lobiawa aéroport bato mboki ndenge toza suivi na aéroport même na Kingakati na deuxième étage bato baza kolanda biso donc bato bakomi na problème na minute grave. Alors siko nazo peso maloba posilisa pona lelo parce que tokokuta no suppose ko ya atanda ba mandataire total ndenge ni bakobima na ndenge topesi logique ozana maloba sango na za kwebisa yo que batika ba aventure bateko sakana na peuple congolais trop c'est trop. Nous sommes arrivés na moment Oyo, tout ce que Bazo Salouane, ça ne passera pas. Ce qui va vous c'est pour peu de temps. Tiaseskou Akima, Bakoukim. N'a pas qu'on a so senga bande quoi. Deuxième, basala par tous les moyens que bande quoi bien ma frontière puisqu'il y a des procédures. Où est-ce déjà marche? Hein? Batunani, bato ya FCC, dionso. Babi ma frontière te. Ba voyager na nous. Zuma zo samba na fait du sud. Azalaka président de la. Procédure mo déjà déjà en. Et ça en cours. Pour na batunyo so basala mabe na. Na za ko biso que sangu seront surpris. Même au Soudan zana boloko. Peuple congolais a quoi souffrir te pour na quelques individus basa sur 300 sur 400. Les éminents professeurs. Il faut soit aussi ces missions ebisanga quand même en Bosola en États-Unis ba Belgique na ba Allemagne pour na zo moi ndeko zo pekisa bato ba bima wa. To ko so ata na suko ebisanga ata makambo ngo. Sango. Omuni Congolais wise. Azana ba pareil ce côté. Oh, ils ont mis balé ngala utaki na Benya na mataki na Congo Airways moko. Ezaki 3. Bazo loué avion moko côté Maroc. Papa ba yokanite ba retirer pareil. Ah, donc on a 3 wana. Ezane loko. Oui, eza ba aventure bazo sala peuple congolais. Donc moko ba luwa ngonde la Maroc. Ba retirer. Maroc akangi yango. Batekali na 2. Auto solo ba. Moko eza ya ba Éthiopie baza ko louer. Baza ne lokote. Do biso to en avion te. Yo so mone na mboka pona ko lonke province, bozo futa $400. Ezaka mboka nini? Ba mboka nyo so zaka $60, $70. Loko za ba voyage en interne. Mais oyo so futa lokolo soke na fili sur lokolo soke ne poto. Donc on voit Lubumbashi aller retour, vous allez dans les $800. Si 800. Mais il y a poto za $800 aller retour. C'est quoi cette histoire? 9000 km. Bah ça faut détruire. Bah na Congo parce que la banque ta maroté. Congo est ça na ba parité. Ba paré wana beza ko louer ya ko louer. Bah c'est l'aventure ya Pampoisi et le lot biloko nyo sebeba. Woyo som no beza ko leke président nommé na Congo Airways. Congo Airways c'est ça épave, il y a quoi là-bas? L'État congolais Azana compagnie, l'État congolais Azana compagnie. Mais comment on a dit ça, Beba?
omona comment bavieux ezoma te ezokita okotanga bavieux kozala ta 60 wezokende boye nde vieux ezali awa zéro. Il faut que le pays appartient au peuple. Il faut que Dieu existe. Nous sommes dans le Congo. Yango. Kebo kozala lokwa buruete amemi zelo amemi mai abeti brick menasuka abeti simbula. Obika beteli nembula libanda. Buruete amema zelo amema mai amema brick atonga ndako menasuka mukolombule beti alali libanda. Bato ebele bayibi mbongo ya leta basali nyonso menasuka bakozanga nesika bakunda bango. Ezo sala pasi. Komi mona te koza yanke, komi mona te. Po atana ndako baba te velo baka. Peuple ozo négliger lelo. Lobi akozala pe muto. Mucho pe ko pe sombisa munene bale. Peuple a commis na suka. Parce que moi je me pose la question. Ato yibi mbongo sala ta eloko ya solo bato ba sepela. Mais yo yibi mbongo okosi pe eloko ya lukuta. Siko peuple atikali na nini? Peuple atikali na nini? Yo zomona même ndako ba salaire soki ya gouvernement soki ya nini. Mais ba pe so montant ba sali. Bâtiment du gouvernement. Ah, balingi muto lo bete. C'est pour ça que na bahati yao. Mais les ratels si bango que ça ne va pas. Ozoma ndenge baza ko telengisa yete. Bango balingi muto ayebisa bango eloko te. Bahati lokwe baza wapi? Azo telengana boy. Azamo na mboka. Baza kumikosi. Bon soki ça élément zando kasitelo tombola na maboko po anga ya mais chibango. Makambo ezo salanga pasi pona mboko tombola nano. Oyebisi ngai ke mikolo ezoya bokozala na bokutani moko na ba leader nyonso ya l'église o ezo salama catholique musulman oyebi ke olobi nga keza solo. Oh papa toza ku initier bokutani ya ba leader. Mais wana na pamboli opo bato ando loba ke yokana na catholique te hein. Te sikoyo tout dans la même direction. Faut tout délivrer mboka. Très bien, voilà c'est bon. Alors sikoyo oyebisi nga pe ke o sololi na ba américain déjà, ba français pe déjà bo sololi hein. Na lundi na kozana ba belge. Hein? Lundi. Ouais. Après tozana ba français, ba britannique, na ba canadien. Toujours peuple congolais. Soki noko na yo aibaka mbongo na l'état azaki informé te na mission lelo kangaka koto loba ifeka okuta na ba belge, akokuta na ba français, akokuta na pe ba américain kutu mikolo nde bazana ye. Informer ka famille, informer za communiquer nécrologique te za titre d'information. Mais deuxième a aidé bisoka ba me frontière te. Deuxième nde a bloqué. A bloqué. Beta système atletico le roi ba bi ekoti zonga kana simakanga muto a bougete. Bosolo na politique ya lelo office de route za passe mais botala quand même zando ba bengana ba mama na zando. Ba buki banzela babuki ba mesa na bango moto mo asala eloko te balobi bazotongela ko bazotonga forme na ngweza te ngala koloba te peuple ndaza koloba to okuta na lendi Christelle Vonga muta représenter mission wana évêque akozonga semaine prochaine pour to évoluer na dossier moko ko za la vitesse supérieure kima na mabota na bino tokutani mbalo ekoya Kongo biso tolonga na bala tokota na kati tozonga na ba place na biso tozala nango kala po ba na kati wana esika batonga magasin ezalaki ba mesa na biso bazwi biso balongoli biso po bapesa asani signé contrat ya 25 ans na gouvernement ateka soki contrat na ye esili ebongo akende so ebite contrat yango ya ye esili to esili te gentini alobi azobuka bamagasin soki abuki bamagasin biso tozonga na kati ti sikoyo toyebi pe position te tomona ye bayeba te bakroi ke bazobuka sikoyo balobi lisusu bakobuka te tozozela tozoyeba pe position te ti sikoyo tozozela kaka soki tolongwa soki mpe toteka tozoyeba te mais en entendant tovandi nanu kaka na bamesa na biso. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4, avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.
Congolaises et Congolais, après tant d'années de lamentation et de prières, aujourd'hui Dieu a exaucé vos prières à travers Quick Service. Agence de voyage et assistance visa, immobilier national et international, import-export. Pour toutes vos démarches de visa. Canada, États-Unis, Schengen, Dubaï, Japon, Afrique du Sud et autres. Service passeport, vente billets d'avion international, assurance voyage, facilitation d'obtention des documents de voyage. Pour vos achats de véhicules et pièces de rechange, contactez Quick Service. Balanosa Congo to bengi bino. Boya na agence eza se moko ezaka moko Quick Service kuna ba visa zopesama donc visa Schengen ya Canada États-Unis eza la ville dans immeuble CTC to yeka ozi visa pepele. Pour vos voyages, n'hésitez pas, Quick Service est là, une agence sûre, rapide et fiable. Venez nombreux, en tout cas, venez nombreux, Quick Service, super wow. On est très content d'avoir accès à ce programme-là. Ça va nous permettre cet été de mettre en place des programmes pour les jeunes. Presse numéro 1 avenue Wagenia, référence immeuble CTC Mall au local 31 Kinshasa, Gombe. Contact 082 0090 008 085 95 22 222. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité.